namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na mnene sito ba ebolinga kama mama Elia Nitu na pesi bino ba mbote ba ebwe abarize nu mavimpi maluka imoyo bandeko nanga boni eske bola muki malamu kaka nena ba ke kulala kola mukezela ka habitude teta nzamba pesi biso mpe mana bomo ete bana okumisa nzambe ko pesa nzambe. Merci. Lelo to komi déjà lundi. Toujours na mois de lundi la site nambanzi le toza ba le 7 hein, le 6 ou le 7 avril pour Nathalie calendrier te mais na kanse ko ozala. Non, samedi avec les 5, dimanche les 7, voilà. Les autres déjà le 7 avril, hein, vendredi le 7 avril 2025. Nzambe na mawana sali biso ngolu asili ko pesa biso mpe mabo mo na tongo alelo to lobi nzambe tata vraiment merci parce que la vie ne nous appartient pas. Vie o ezaka vie na biso tende to ngala mokili ezala kaka nzambe kaka nda sala ngolu to yata mpe to zonga ka ezala ka posa ya motema nyango to ba toujours ke kola mukeza ka habitude te na tango nzambe ala musi biso malamu apesi biso makasi ya kotele mape koloba ko bimokende musala ko zape makasi ko chamo eloko na munoko kolia te bana ko kumisa nzambe ko pesa nzambe merci pour ce ki nzambe te moyen te vraiment mobulu na ko pesa merci mingi na bande konyo so bo sepela kana mama Elia Nitu obodinga mama Elia Nitu obotaka ba émission ya mama Elia Nitu ngai wa bino mama Elia Nitu na baka ke soko yebi koza mutakanda kotala ngai te po ko sepela naona ngai te so moko za mutaketo za motema bololo motema likundu motema kokaoka kotala ngai te po ko sepela naona ngai te soko za muto moni ko sepela kana mama Elia Nitu omoni emission mama Elia Nitu na kosenga na o partager na bande ko mususu oyo nanu ba ebishano oyo ya mama Elia Nitu te ba ko kape ko yebango awa na chaîne na biso to solaka de tout et de rien to solaka du vrai du vécu du quotidien yango nde to solaka na kati ya chaîne na biso oyo ya Elia Nitu TV ezona bandeko ndeko moko amosi abenginga pona ko pesa nga rapport pona ko yebisa nga likambo ke mama Elia Nitu mais kana ko so likambo parce que na banda ko tozala kandeka ba ndenge ka mikolo ba kenda ko lala ka te place etangaka moye ba ke place boinde etangaka ezate banda ko to mona ka banda ko mabala ezana makambo ebele banda ko mabala ezana ba secret ebele banda ko mabala ezana makambo ya ndenge na ndenge na yango wana de kota mso mona ka surtout so total mingi ba semeki hein omoni ke semeki azalaka kanda za kanesengo te luka oyeba pona ni semeki nanga za kanesengo te pona nini semeki azalaka kanda soko omoni semeki azalaka kanda linga oyeba soko sa prochaine oyeba ki kanda one utaka wapi e utaka pa ndeko no ya mobile soko omoni ko kenda ka pa semeki azo servir yo na likokuma po apeso ata mo mulenge ya mai mwa likokuma yeba ke na kati ya motema nyonga makaloko azo nyonga ma yo yebi vérité te ako kopesa ta mai te menzamba sala biso ndenge moko te ezana ba mususu ata zana kanda na ya kokipe na ye kanda te soko azana kanda mobali akochango pe na mutu ya batu mususu te kasi ba mususu azali ki azana kanda achango na mutu batu nyonso zana mama moko abenga na kanda makasi hein mama moko abenga na kanda makasi mama abiso alobi que mama Eliane tant to bala naka ezaka ka teke mwasi il faut supporter nyonso oyo mobala ko sala mwasi kaka il faut supporter yango te ay mama ntu botika ba discours wana eza ba discours ya kala lelo lisusu te abi ba discours eza ba discours ya kala lelo lisusu te ngala bi pona nini mama lo bi pona nini mama Eliana lo bi pona mobali na ngai abi mobali na ngai azala ka loboko makasi mama Nitu po abi mesabi ngai pona lia 50 euros to 100 euros ya mobali eza pasi makasi mama Nitu mobali akamata boso ya rakabelanga akamata 50 euros akabelanga akoyebisa yo awa na poto mwase kenda ka mobali musala mobali kenda musala donc yayo kia kukianga na kia kukianga na kianga yo reza na oya yo ngana za na oya nga lokola tusito bumisa makamwa ndako ngana zo kipenda kuna ekambubo yo pozo kipenda na ekambubo na kabelo mbongo pona nini abi okabelanga mbongo pona nini abi mama Eliane mobali oyo ngai soki atana lobito bima ngam tufana cha carburant surtout likambo soza côté na ngai mama Eliane Nitu il faut na cha carburant so na cha carburant te comme mamutu kate to kokende te ata kokende église so na proposer to kende église to église problème te carburant na okaka carburant on peut se côté na station obi cha carburant ata 20 euros te za mukecha ya 30 mais mutu kana na mataka ngo kaka soki nga na che carburant so na che carburant te
na komata mutuka na ye te. Alors likambo eza boye. Papa oyo aza na ba habitude okende vana na exotique na baninga na ba melaka masanga. Na exotique ya pembeni na ba exotique pe ya mosika te. Ya pembeni kaka na ndako. Exotique ya pembeni na ndako na bango. Bazaka na mwa click na bango baninga bavanda kana ba melaka epa ya mantimba. Ndenge bavanda ki na exotique eza na mama moko ayaki kosala pe ba course na ye wana. Tango mama na ye kosala ba course, papa Simon, papa wana mobali ya mama so papa Simon. Papa Simon abandi kosolisa mama la, mama boni ça va, boni pe ça va. Papa Simon abi na mona ko mwa mingi ndongo yaka kosala ba course na yo awa. Ya lobi ngala sala na ba course na ngai kaka awa. Na mona ko mwa mingi. Mama wana kamati basololi tango baza kosolola. Camarade ya mama wana azalaki pe maman panzi, mais camarade ya mama wana papa Simon ayebi ete. Ayebi te ke wazala ka camarade ya mwasi na ye ayebi ete. Baba ndiko solola, mama wana bandiko tuna kwanga, basaki ya kwanga. Kwanga oyo combien a pesi prix? Oyo ba Camerounais za combien a pesi prix? Oyo sala na Congo za na combien ba pesi prix? Oyo sala na Kinshasa za na combien ba pesi prix parce que ba prix ya kwanga ekesanaka. Kwanga sala na poto na oyo sala na Congo ezaka prix moko te. A pesi ba prix. Nangaki nazwata nazwata sac mais na ebité okotekela na demi sac exotique on a pe mutatika na kati eza mobile eza ya mantimba mais tantimba mutasaka nini nazaka mingi na exotique po mantimba kenda na ye musala so uti musala ye exotique mais tantimba sala alisute lokwa tantimba sala ka te mingi ye mutazaka na exotique. Na kokozwa demi sac a kwanga yoka papa wana mama oza demi sac pona nini zoka sac mobimba yoka client sac mobimba na kokata po prix a pesi na sac te zo na yo mama nga mona ofuta papa Simon donc a luli mama wana ko simba kwanga zoa nga na ofuta okufuta nga merci. Ok bon. Loko papa futela nga kwanga kasi mbongo wana ona ngana somela kwanga tika na soma ngo de carton ya malangwa. Bakamati ba bimisi saki ya kwanga. Yemo mama na somi malangwa, papa Simon asombeli saki ya kwanga. Apesi na mama wana. Ba sololi na sikoyo moninga ya mama mwasi ya ndako aza kotala me mobali ayebi te ke mwasi oyo ayeba dina mwasi nanga ya ndako. Atelemine kaka aza kotala scène. Ndenge nini sen ezali koleka azo tala kaka ndenge nini baza kosolola papa futa mbongo te papa futi mbongo tango papa futi mbongo baseli ba échange ya ba numéro de téléphone et puis papa Simon alobi namona ko pe mingi awa ngape nazala mwa mingi tokoki na mso pe okuta na pe kaka awa mais moi to va na to meleza te po eza lieu public bato bayaka mwa mingi tokoki kokutana après to kena lieu eza public te to va na to sola mwa malamu yoka pe mama wana abite tokoki na mso pe okepa na ngai tokoki na mso pe okende pa na nga tokoki ova na mso to sola na biso pa na nga bana basi bakola bana basi bakenda na tikala kaka ngai moko tokoki na biso kosala nini kokende epai na nga tokoki na biso kosolola bandeko papa Simon kaka wana bazali kutu rendez-vous mokolo mosusu te kaka wana sur place papa Simon azwi kwanga seki ya kwanga oyo asombaki ya mama wana azwi seki ya kwanga papa Simon atia na kati ya mutuka papa Simon ye moko azwi ba carton ya malangwa atia na kati ya mutuka basimi nzela na mama na bakendaka te bakei papa Simon asimi nzela na mama wana bakei mutu azomema seki ya kwanga po atia na kati ya mutuka papa Simon mutu amemba carton malangwa atia na mutuka papa Simon basimi nzela bakei ayebi te ke mutu atelemi oyo aza mutu ayebi mwasi nanga ayebaki yango te mwasi wana esika azalaki moninga ya mwasi ya papa Simon motema esui motema esali ye pasi komona ke saki mobimba ya kwanga papa sombeli mwasi oyo kaka na seconde minute bakutani basololi ke namona ko mwa mingi namona ko mwa mingi moninga nasumba ko saki na ya kwanga ya ndambu
ya kamata sombi seki ya mobimba ya kwanga atali na motema abi na yebisete abia na koloba poso na lobi te biso basi tongona ka bapasi mingi na ndako ya mabala mibali yo bazalaka bonga fana ke nibebisa moninga abengi moninga boni ozali nazana musika te na exotique pembeni na bino na koleka lekana na yo aliki akei abia kama kama na biso ndeko nanga ko paniquer te koyoka kofunda ngaka te apa lobi bosuki po kofunda funda abi mama na pe mutama funda mongala ya na banga ketumba te na biso po kofunda funda loba na ye de toute façon mobile ayibite kingana toza ba camarade a expliquer ndena uti koloba wana ndenge papa Simon sombi kwanga mwasa lobi na ndako yo mama na ndako yo kwanga wana ya somba kango mak doku tuka oya pamba po ke ndosombela ta bana abisa bana bafuta bino mo mama bina ke sombela bino po batu mususu bana poto me mituna bango etikala nango kaka kuna na mikonga comme matabana na McDonald la pamboka mama abina sombela bino mama abina sombela bino ka zokuna bafuta bino mo ke sombela bana aibi ata ko sala bana plaisir te donc ye ke inde ko sombela abi mama na misu na nga mobali nazo ko aborder mwasi wana azolo bana yeki na mona ko mingi na mona ko mingi ozo somba ni mutanga somba ne de te pese seki mbanga na futa alobi encore aliaki likelemba abi encore aliaki likelemba 100 € o akoko ko pesa ata 50 € oyo mbongo ndeke ndako sakana nango libanda mama Eliane tala ba mibali otozoza bango na poto tabo pesa ya conseil mama zaka mutema munene siko mobali na kati ndako na ko somba ta kwanga moko te yo fo somba mobali na ndako ko somba ta kwanga moko te malinga ya kolia yo fo somba kwanga siko mobali aboye mama mwasi faza la kaka motema munene mwasi faza kaka motema munene bote ya ba papa biso ba mama so toza ko koma mitema mabe za pona bango mibali ndeka komisa biso mitema mabe abilo kwa naza mwasi moko nazalaka motema moto te nazalaka mutuma motema pio nazalaka motema moto te nga mama nitonga motema kokita moninga nanga tovandi moke akei papa Simon aye tant papa Simon aye na biso papa Simon boni oh ça va abli en plus papa Simon na erne papa Simon azongi ndako na 23h55 banda kendeki na 14h kovana na exotique azo na 23h55 papa Simon akoti na tuni papa Simon boni ça va okolia ote na kolia te maman na profitenga biboni seki mwimba kwanga oyo bosombi bosisi kolia ngo deja asutuki kwanga nini ya bite bongo seki kwanga oyo sombeli na koloba teke makango na ofuna babosolo parce que nanenge bobandi conversation na bino nanengo bimisi mongo somba seki ya kwanga nanenge mwasi na sombi de carton ya malangwa yo memi oche na mutuka nyonso mutazaki na bino amoni ayebisinga poso na bika zaka makango no wana na kosi na kokosa te ki makango na bino ebandika ka lelo moto zonga na 23h55 nanda ko kosombelo ko kolia te bana nota McDonald pambo ko ka komema bango te nanda ko sona yebiso ata so ko mata matata na feki soki mobali asombelinga ta feki ya 5 € so azungi zongi selanga 5 € nanga donc tozaka kia ku zongi selanga 5 € nanga yo muto futanga ba 5 € ya ba feki soki azana ozana sena biso ta ilanga seka semul tango ko na semul ozako futisa ngai semule tokolela na kati ndako zo futa bongo siko saki ya kwanga yo tuko sombela mutu biloko ya boye ngana sepela abiko cha munoko te papa siki ngana kosi to bimalobi na tongo to kende na exotique siko zalaki siko somba ki kwanga te siko somba ki saka kwanga te olingana bimisala video pondi makosomela mutu saki ya kwanga nazo tali soka koza motema mabe eza mbongo na yo o sombeli mutu saki ya kwanga soza motema mabe parce que ana kati ndako wana loko sala kate oza motema mabe ata ko sombela bana McDonald pambo yo kokaka te olinga kate
ko bimisa mbongo po lesa bana ya yo moko okoka ate o lesa bana na yo moko bana bali aka na kati ya ndako ko bimisa bana kendo lesa bango ata na bawoka pamba oyo olingaka te bana bali aka na kati ya ndako metala ndongo zozo mbongo na yo ozo kende kosombela moto kwanga bole kwanga na bino bolala ni kuna le osimize do zonge pa gizengi zo bana na kati ya ndako boyete yango wana ba mama yango wana ba papa mususu tambo mona kake bana na bino bakoli bazoka ko s'occuper na bino te bazo s'occuper na ba mama na bango bomi tuna ka ba question te bolo bakate ki oh mama ndenga azana mwasi oyo a travailler mwana mutu mona kabela kanga ite akabela ka mama te parce que bana ba monaka mwana soko aza déjà na 10 ans azota la comportement ya ndako ya papa ndazo se comporter vis-à-vis ya maman azota la maman ndazo se comporter vis-à-vis ya papa bana batala ka ba monaka yango na bana musuba koka koloba te bazotala ka na misu mais so akomi mikolo moni ke mama moni pasi mingi na papa abandi musala okomona salaire na libosa kabole wana mama yo ki motema pasi abandi sala musala abandi ko s'occuper na mama yo bandi ko swa yo mwana zo mona ke papa oyo apesa biso esengote McDonald apamba la ko mema biso te to ke ndoleta moya KFC rien bana bazo mona ke mama nde azoki ko bunda na poto koka kolia mama zo bunda na poto lata mwa Nike mama zo bunda na tolata mwa Puma yabo mona ke bana mingi basokipaka na ba mama ke basokipe na ba papa botika ba comportement ya mabe botika ba comportement boye ba papa yabo kuma basi kutu basi kolela mosi kolela ndokite yana basi mususu baloba kambala moko mais basi mususu neti abi mama tungana kanga kama kamu na motema makasi na kanga kapenza makamu na motema nazaka na facilité koloba makamu te na kanga makamu na motema suki na kangi makamu na motema na kanga kapenza na muto na yebo kangisa muto ennemi suki na kangi si ennemi na ko kanga penza ennemi ndeka na ba kenzamba sala biso ndenge mokote na ebisika mama ko kangene me makasi eza mabe kolala kolamuka eza habitude te zalaka mutu ya koloba soki likambo eza loba mondongo ebiseki papa lobaka mama nitu libala na vandi libala moko bike na ovanda kaka poto oboko la bana est-ce que libala kozala kaka popoze ko boko la bana mais sengwa libala eza te mama mona ke sengwa na kati ndako libala te mopali aza na mbongo ma préféré mbongo wana aza nango akendaka kolia ngona bato musuna libanda mama soka sombi soki azan exotique na yebise ke sombelanga semoule soka yefa senga mbongo na semoule soka bike sombelanga fekit soka yefa senga mbongo na fekil il faut na futa siko tala muta sombi saki ya kwanga mwaso ya aborde ka lelo oya chili toi kaka lelo akamata sombeli saki ya kwanga yango wana ba papa bolinga kate bozukisaka ba mama mitema na ndenge wana to yebi ke bino na poto bokoma na système ke mwasi fasomba biloko kolia na ndako mobali afuta ndako mais mobali asola za oyo afuta ndako azolesa pe ndako c'est vrai bambongo na biso ya poto ezalaka ebele te wana to yebi bambongo na biso ya poto ezalaka ebele te wana to yebi kasi papa il faut bo s'organisaka koyeba ya kosala mwasi na yo plaisir koyeba kosala bana na yo plaisir c'est très important po yo moko papa ya bana tango za na bomo linga osokipe na bana na yo po mukolo kozala te bana batikala te na ba souvenir ya malamu batikala te na ba souvenir ya malamu koloba ke soki papa azalaki nde ero tozolela te soki papa azalaki ero anga somela biso biloko ya kolia soki papa azalaki ero tongaki to voyager na vacances soki papa azalaki mais soki oza papa oza na bomo bana baotala papa azala te eza na wana tina te parce que moto s'occupe na biso eza ka mama wana eza kitoko te bandeko na ngai ya mibali ba papa bo changer ba papa na kati ya congélateur ata kwanga moko eza te mais yo préféré okende ko sombela inconnu moto yebi to kende ko sombela saki ya kwanga ondiminda ko kufa nzala mais okende ko kabali banda po libanda ba mona ki oza penza vrai mobile azali oyo azaka soin ya ndako na ye avant kende kozwa soin ya libanda vrai mobile azali oyo ayebi kosokipe na mwasi na bana avant kende kosokipe na bana nkazi na bandeko sokipe na mwasi na ona bana na yo sima ndo kende kotala makambo ya bana nkazi okende kotala makambo ya bandeko na yo wana nde babengi vrai mobile atikaka ndako na nzala te vrai mobile anyokolaka mwasi te vrai mobile anyokolaka bana te mais ba mama eloka na kolobake to baka okanga mutema ndizo bake bana baza na banka ya mama papa tiaka libumu ake na ye oye tika la rasima
oyo etikala nsima pasi ezalaka biso bamama naloba toujours ke émission na ngai ezala mpona kobebisa te kasi mpona kobongisa bopartage baémission so oza na kati ya ndako vanda na papa tia émission papa sa nini ayoka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzambe anubeshine bana betu. Bonne journée. Bye bye.